Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bandeko balandi esengo kokuta na bino lisusu moko lelo pona ko présenter bino magazine bolingaka mingi KNB. Batu mingi soki ba refoulé bango na poto ba komaka na haine to pe na mépris ya ba oyo bakutia na Kinshasa. Bolanda ba détail na élément oyo. Elo esaka bongo do eza ba méchant piaka. Donc kuna na mikile azozwa lar. Ah siko aye amonte ba komo tele mwasanya fufu. Donc siko ba méchant na bil bato bazali ko manquer te ba komo manquer. Donc ba méchant na nyoso zo mona pe muta craquer dai. Donc ba piaka wana yango nde sala mutu so ye azana bakanda wana. O siko ba refoulé a musale ezate na mikile azaro benda kayu na ye. Ah siko kayu ezate. Azana méchante. Tam sous 100 francs ya pamba ko miko senga. Vous avez compris, pour ce mutu so ozala asunga famille trop era libanda. Atro ba gérant na yana ta Kinshasa. Mais ba gérant na ba yana ta Kinshasa do ba yaka. Bango ba mosana ngo ambiance na bango. Ebino onda likambo za boye. Puisque kuna za mboka mopaya. Baye ba ko s'adapter na climat nyonso. Kinshasa ezali feloté. OK poto ovandi tamoko boye luka pe oya Kinshasa et fait aussi ba navette wano message na comportement wana kuna et cause problème te. Mais soki OK na yopo OK no kokufa na poto. Au message na comportement kuna oyebi tenere to vivre et kozonga brusquement il faut on sibi toujours be fait wana. Omonde nga kenda kawana. Zaki sika zaki na décision moko boye nga kende kinango wana. Abi kendenga na so kende boye. Metango akoma kuna boye mususu akomosa ne babuzoba moteka bapimbo akomoteka babiloko moko boezanga tina mikanda pe azuite tamba refoulé azongi na mpiaka oya kokutana nango awa asa susu na mbongo te ala komi motema kanda donc aolinga susu batu te po ata yo ngo zana so zampiaka o mona ka ke mokili esa susu bien te ndena monaka bazaka super juste te ne baka teske tamba refula ba kuna na potre se babeta bango tonga moko boye pedre bango mo connaissance ou bien comment potamba ozonga awa o mo ba komi salite ba komi bizarre bona comprendre phénomène ngo tezani ba komi komela babiloko bakasi ba komi tia ba pimbo bon au juste ezala ka peni biso peut comprendre ngo te bolandi réponse ya balanjini la micro à KNB alors biso KNB to bakaka ke soki oza na poto il faut investir ça na pays na yo parce que poto ezamboka na yo te ezamboka bato eko arriver pe ba refouler mais soko ozongi investir ça qui eko permettre yo pe o s'en sortir Kin et l'équipe partout. KNB tambola ki na ville ya Kinshasa pe ekutana ki na ba kinoa ba yebisa biso soki ba yebaka rôle ya Croix Rouge. Kinshasa na biso caméra ya KNB magazine na bino bolingaka mingi lelo kitili susu na terrain pour to solana ba kinoa ba yebisa biso rôle ya Croix Rouge ezalaka nini yoka ndenge ba kinoa ba pesi makanisi na bango na miko ya KNB. Rouge d'abord baza ba personne mo ba assistera biso na ka ba danger baza très important baza batmo ba assistera biso na ka ya passe na ka ba yandete ba accident na ka ba liwa moko brisque o famille azate mutazate. Donc, assista biso marama. Donc, bazama batmo baza très important. Baza bato basistaka population peuple na tango problème ezali. Ezala na accident, ezala na guerre, ezala na maladie, mutu moko azu problème na nzela, azana mutu osunga ete Croix Rouge a intervenaka aye ko sunga mutu wana mema eti na hôpital tantôt pour passer ba premier soin. Baidaka vraiment batu makasi ba secouriste ba kizaka bango na niveau ya santé tango ba guerre tango ba calamité islami
où les camas et autres causes à la toucher, Croix-Rouge fasse secourir, ce sont des secouristes. Ce sont des gens conformes pour le secourisme, pour secourir tout au cas où il y a des problèmes. Au cas où le match est allé, il y a toujours des secouristes à Croix-Rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les premiers soins en attendant qu'il y ait un combat dans l'hôpital. Témoignage mingi ezopesama na l'église ya ba guérison ya maladie incurable yango KNB mokola lelo tolingaki to na ba médecin ba yebisa biso soki test wana eza réel ke ba maladie oyo bango ba médecin ba kokoka kobikisa te ba église ba kokoka kosala yango. Naza spécialiste en imagerie médicale, donc imagerie médicale, ils ont comme imagerie, donc tout ce qui est image en médecine, donc écoute na échographie, après ils appellent scanner, IRM, tout ça appelle la radiographie standard, tout ça la mammographie, en bref, nous sommes essayés étant ma image, na linga balba photo. Donc, ils ont domaine nabiso, ils ont la télé, examen à la télévision, examen à photo, examen à donc nous c'est une image na médecine, ils ont domaine angai. Nous à la base tout médecin est cartésien, cartésien c'est-à-dire tout un doute moko ou tout un doute méthodique. Parce que na cursus nabiso il y a ba médecin ning to bandara formation sur médecine dès la première année de médecine tout un cours ba logique. Donc, comme on dit, lorsque les prémices sont fausses, généralement la conclusion aussi elle va dans le même sens. Donc, pour l'abisso, les médecins, guérison miracle pena Tony Marangote. Bisso, la science nous a appris que pour guérir, il faut soit curer la maladie, soit la traiter par médicaments, soit agir autrement par les radiations. Bon, ça veut dire curer bien sûr par les radiations, mais il faut agir en fait. La guérison miracle chez les médecins, généralement, on n'est pas trop partisan de ça. Bissou, ils appellent tout le monde a traitement et malade abandonné qui traitement évolué, tout le monde n'est vraiment soit tout ça cas ya tumeur, tout le monde est tumeur qui est mouké, n'est pas médecin bazo s'acharner, bazo pe ça ou essengeli qui pour malade disant qu'il y a un autre et moi. Bisso généralement la formation bisso toza partisan il y a option oyo. Mais la guérison spontanée où tout le monde a dans l'église, c'est vrai, à la base nous sommes des chrétiens. Moi je suis un médecin chrétien, je suis croyant. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, les impossibilités. Mais de par notre formation de médecin, de scientifique, de chercheur en même temps, généralement Tony Maraming bloque Wanate. Et comme il fréquente à Kinshasa, ceux qui battent se retrouver dans l'association Moko, et qu'un de leurs a coupé l'indéco, basa la cotisation. Il y a coca moi à Kinshasa et comme il bon on a des mélanges ma sang après enterrement. Coca moi. Eza Maraming na passe. Yango kolisina kindoki. Tokomi na bisengo il faut bato bakufa poto mela to lata. Alors eza malamu te muto akufeli. Azaki pe mutu na kati ya bato atiki pe famille na ye ou foyer na ye tokoma tozwa bo moto toyebaka ke moto ayaki na mokili akufaki azalaki pe important alors ba oyo pe batikali baza pe important toloyeba kosunga ba oyo batikali parmi actio nga na kondenaka na ville province ya Kinshasa yango wana actio ki mutu akufi e bato baye basombi bilamba baye bakodize bakodize bambongo après wana bakoluka so bamela susu olie ke bacontribue mpona mutu akufeli azwi likama me bango balingaka susu mutu wana adepense su mpona bango ezaka acte moko eza bien te eza na difficulté parce que à l'époque ezalaki so mutu akufi ezalaki problème ya mawa mutu ya perdre beaucoup cotisé même nous lorsque on grandissait so mutu akufeli bokei na mwa ba parcelle ba baza na mwa ba kiti ba sangisi po boya ko apporter assistance na mutu akufeli mais lelo ce n'est plus le cas batusiko ba kombi lokola ko profiter na liwa
nazasi nani so na bosente lwambo ayembaki alobi matange komi esika ya koluka mabala matange komi esika ya fete soki déjà matange komi esika ya fete c'est-à-dire batu nyonso bazo cotiser eza pona ko assister mutu oyo atikalité mutu na mutu azali na intérêt na ye donc esengeli quand même édifier biso toyeba touti wapi toza wapi tozokende wapi bolandi nde bakinois basololi na micro ya KNB kasi biso tokobakisa kaka ke ezalaka malamu mingi soki tosali bacotisation misolo wana ekomela ndeko na biso mpona kokabola mawa elongo na ye. Kinshasa eleki partout. Lelo KNB esali bino okete pa bakinois mpona koyeba mobali soki azongi na ndako eke mwasi aservir ye biloko alie bien te ezalaka sujet ya conflit mpona couple. Kinshasa l'équipe partout, lelo caméra ya KNB kiti na terrain pour esolana ba kinois ba mekempe ko yebisa biso pour na nini ba maman ba komisa rango sujet ya polémique ceux qui a servir papa lié bien té topé allié yango té ba maman ba créer rango toujours polémique boyo kandeke ba kinois ba réagir. Ça dépend il y a compréhension, il y a couple nenge mobali na mwasi ba solo là. Et ça na ba mususu vie peut-être régime après par exemple 20h 19h, mais tant on a un timing, on a dit que non, quelque part là, si on me présente à manger, on a dit qu'après 20h, l'âge, qu'on y a un peu tard, du à sucre, mais belé. Et ça va sur la rara. On est balamba lia. On a bomi d'autres na ziki na moto na cuisine. Après il y a liété. Aki olia, fa ça rapace. Oh comme tu vas passer lia ki wapi. Eh créer ba polémique par exemple ba sens belé, au gobi ma peta moi ça raisonner na ndenge na yeke okendeki. Soit au lieu que pambanda, soit au lieu que na ba restaurant, mais entre tout tiki mbongo na kata ndako. Alors yango nde créer pe ba politique. Et le but est que ce mobala bimaki azongi na ndako aliete yoba na opensele mabe no place akende kitamso akende ko lia kuna. Bon monsieur ala katamso aliete na tawana, akoyo ko zonga place akende ki aza vraiment fatigué. Akoyo ko zonga ba utapso na ba fatigue wana mwali ezate akoyo pe ko le bloko na tongo. Ngala moni parce que lambelo yo bisanga ko na sina liaki libanda ole libanda makamni kapena soki ole na balaba yo na ndako orange et peki ça me pona nga kutu pena très pendé à rouge. Docteur Adiedo Ngoyi a expliqué rétinopathie diabétique. Malade d'autres bengi rétinopathie diabétique, ezali rétinopathie diabétique elle a kisi que ezali complication il y a sucre na miso principalement na rétine ezali couche moko eza na kati na miso couche wana ezali très sensible ba misisa makila ezali kuna na kati soki sucre emati misisa makila wana ezo beba soki misisa makila wana ebebi okomona mutu vision na ye komi kokita akomi ko saigner na kati ya miso makila ya bato mususu bazaka alobi docteur nazomona liso na kati nazomona makila nazomona rouge na kati ya makila bato wana soki sucre mati mingi et pesi ba complication na miso ba complication okomona makila vision ekiti nde wana to bandi koloba ezali rétinopathie diabétique mingi ezo sala eloko to bengaka ezo provoquer eloko to bengaka édème de la macula. Édème de la macula kisi eza partie moko eloko moko eza na partie moko eza na kati ya liso o esika ezo permettre biso to monaka mais esika wana soki misisa ya miso ezo sala malamu te omona esika wana evimbi soki evimbi vision eza susu malamu te okomona moto akoyaka docteur nazomona sote pesanga lunette soko tale okoyebisa ezali maladie ya lunette te il faut oyebise liboso complication eza na kati ya miso na yo il faut toluka tosilisa yango tokuluka topesa yo traitement po ndenge evimbi wana tokitisa yango makila oyo eza na kati makila wana esila wana ezali soki sucre et pesi complication na nani mais complication moko o ezali nano ezana ya makasi te
mais complication ekomaka makasi soki moto akomi basinga ekomi na kati ya miso basinga wana yo komona yango te mais vision na yo kaka nde ezali ya kokita munganga nde ntango akosala baexamen na ye akomona ke okomi na basinga na kati ya miso basinga yango ezobenda rétine ezozokisa rétine makila ezobima nde lere wana traitement ekomi susu ya compliqué wana ebendi mindondo mingi wana kosenga tosala chirurgie or chirurgie ya rétine ezali ya motuya mingi yana tokosenga bandeko na biso soki ozali na diabète il faut omona munganga oyo diabétologue omona pe mungango atalaka miso po mungango atalaka miso yende akosalisa koloba te sika oyo okomi na niveau moko ya malamu susu te il faut kolanda yo malamu il faut olanda mibeko malamu okitisa to na yo ya sucre soki ozali na hypertension soki ozali na munganga oyo atala diabétologue akosenga ba examen atala soki ozana na la cholestérol asala ba examen so olandela yango po malade wana rétinopathie diabétique ezala maîtriser soki esalami ndenge wana te tokoti na stade na niveau oyo akosala opération ekosenga mbongo ebele donc il faut koya monoki balandela yo malamu yo pe ozala discipliné ekozaka ndenge nini rubrique bolingaka mingi selfie kanga photo buka kingo pe seka moke tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB dega kitaki na entraînement ya judo club Tigre Force balobela ki spécialité au bazalara nango ya jiu-jitsu brésilien. Maître Sam Torigini, maître à Congo, le champion du Congo. Naza ceinture noire 3e dan. Tout ça là ka nyonso jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu traditionnel, tout ça là ka judo, tout ça là ka MMA, tout ça là ka aikido. Un peu de boxe, de ensemble d'agneaux sur la carte. Comme on a un Brice, élève à Tigre Force. Ah, tout ça là, judo, jiu-jitsu brésilien, MMA, la boxe. C'est Maître Blanchard, ceinture noire première dan. Discipline au biseau, autres gens basé à jiu-jitsu brésilien, MMA, judo, donc boxe, aussi tout travail à cas, même au karaté pour travailler. Maître Sodi, je suis ceinture noire 4e dan en jiu-jitsu. Tout ça, jiu-jitsu brésilien, grand pling, MMA, boxe thaïlandaise et tout comme ça. Tout le monde a artistes et musiciens de leur vivant, baganga kabomengo, oyo bazanango. Koka moi ceux qui bakufi, tout le monde a battu balera na TV, pour la kosenga lisungi, pour la kukunda bango. Il y a koka moi sous koleka, ceux qui bazu lisungi yango, bazo a raté pour appeler sa compte rendu. Moi, parlant na Rolobaboy, il faut aussi que le comportement parce qu'ils ont bien dit. Artiste de ton azan abo moi. Il faut pas que ça bo lingo ezala soki après ko kufa na ye. Faut pas que ça amour wana e kozala bien. Ke ezala geno sur akufi ndo moni e communauté ba sala boy ba mi boy ba comme preuve. Matanga toto za nango ya sera na biso to kufa. Mais belé ba panzani. Belé ba panzani ba clique bi par-ci par là. Point ni ne komi après le artiste moko et dans la musicien dans ceux qui n'ont dans le théâtre sur la koufi et comme affaire à bateau privé et on est la mbongo zomo na ce que ça bien été bon faut tirer maman faut salaire fort et on sera bolingo wana tout le monde a battu dem soit d'abord là au hôpital à Zobel au moins ta artiste moko to kindi mais sur la koufi et communauté ni ne bimi ni moko bimi bete ça bien été artiste même son bazaka wana bazala ba kufara pauvre vraiment té bazala pena famille bazala pena ba oncle bazala pena ba ndeko keno ba robe ko zabi matanga charge mais tellement dans la batu moko boy bazala déjà wana ko zela jara keno artiste moko so kufi nde balakisi keno te faut pas ko zele mais pendant miso batikali ba tirer la leçon par là
tant que vous avez maman oza ya maman na yo donc moi si soka zana zemi azam mwana ya ye mais soko aussi obote comme ya bato nyonso que ça soit niveau que ça soit possibilité na yo et que ça le makate muto alali wana bomoni ya bani kala ba démarche ya mikunda ye moko que ce soit tiki ba immeuble famille to amis à connaissance quartier to collègue du travail service bakozalaka obligé ko contribuer parce que ezalo ko na sens mo ezalo ko la dernier hommage na ndeko na bino to moni bozalaki na ye boliaki na ye longo bosalaki na ye ni bosepelaki na ye siko mutakufi omoni kaye komi ko tambola moni lelo monde on ka ndeke zo développer kala tant zaki bana minki to moni soki mutakufi na quartier kaye bana ko tambola quartier mobimba question zaki na possibilité na ye mutu nyonso ya quartier azo ya sani moko ezawana ba komi kombo na yo batie donc cela veut dire exact les gamba okamwate zali gamba okamwate muzoka kufi atiki ba immeuble na ye ba contribuer ka pona ye bazo sana ba mongo belé de leur vivant tout ça bazo ko s'inventer que ba ne belé après comme na kufa na bango fo gouvernement ou président soit va intervenir. Bon, moi dans ce cas je peux dire que cause à la moins question manque d'organisation ya bango moko parce que c'est vrai ils ont cet argent là on va se vanter nango mais est-ce qu'ils pensent vraiment à leur avenir et à leur pension? C'est ça qui compte dans un homme. Quand tu travailles, il faut songer aussi à ton pension. Pension au lobby aux comment vous comprenez. Donc c'est ça que avec la structure, monsieur ne peut pas la vraiment structuré tel que le droit d'auteur, surtout les on peut moins mingi. Or que le bloc on a tous ceux qui vendent la malam yango ko zala que lobby tant ba comme on a pas si ba ko apena ko souffrir té. Donc moi je prends ça dans ce côté-là. Et ça manque d'organisation ya bango moko ba musicien. Kozanga ko ba ko épargner pour la future na ba structure ya mboka mteza pena réunité quoi. Comment botkolana ndenge bakino ba lobby da micro kanbe biso kanbe to singa kaka na artiste et musicien o bozana nous vivant boye ba kobongisa lobby da bino parce que ceux qui beaucoup fi ba kunda bino na ba honneur peto ko singa na ba oyo ba komisa matanga ya ba musicien lokola ba commerce na bango botika parce que ceux qui mutakufi ba kozela mbongo bosali ba dépenses o etika libo présenter pe na ba famille oyo baza éprouver Kinshasa et l'équipe partout. 2 février 2016, il est présenté pour Nabino magazine au Bolingaka Mingi, Kalba Mokolele, commune à Soukat, représenté Kiango, n'avenue Soir des avocats, na place Pépinière, Botika Malab, on a botte la Bino, Pebo Sanate Kokin et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya